Voilà, très heureuse de savoir que vous êtes très nombreux à nous suivre partout à travers le monde sur www.ronsi News TV. Dès qu'on a le bas qui tourne pour informer bino à temps réel parce que Moussala Sogezali dès que tu offrir bino parce que bateau tout bolingarabi sur makasi. Merci infiniment à bateau tout bazo s'abonner et puis bazo partager. Pourquoi pas bazo publier ba vidéo et ça a vraiment plaisir makasi. Merci à l'espace la cave 15 oyo et à Marabiso anytime espace moro bien bateau tout bozo lingabo passer vacances. Na kini awa contacter na numéro na biso eza abaya ba plateforme nos hotel la biso bo bengi puis to pesa bino ba adresse précis au pour passer bon moment na Kinshasa awa précisément dans la cave. Merci beaucoup et bon séjour au pays à mon boss ya Willy Moucheni ndeka na lo barabaro changer drapeau mboka mais ba changer code jamais à ta régime koi wana vie na ngai pourquoi pas ya goroti le voizo mami ya pasipe ya bisengo pourquoi pas Jibe Kumaluta les boss JB Kumaluta, les vrais pétroliers de Dallas. Bon séjour au pays Nayope. Et puis Aristote m'a dit il y a les beaux garçons de Bruxelles. Il y a autre chose on a déjà. Et puis Gentika sont bourgeois ex no comet espace la gentillesse na Gitambo place de l'examen bah séjour Hermo bah Tampé et les gars ça vraiment bien makasi. Merci beaucoup les la caméra Mira et puis bah tout au bazan abisso vraiment 5 sur 5 ndeka na loben e bandeli to informer bino par rapport à information à temps réel au tamsuboye bagina au tamsuboye bagité ça juste bah rappel pobo boss na vraiment bah date soana te. Merci beaucoup pour toi c'est fongwami na chez Jonga c'est chez Jonga na France soana ba bi pour toi c'est fongwami chez Jonga to ke netoli atomela atoli tabamo weleka mungu aliaka parce que ya sponsorisé Arabiso et ça vraiment bien makasi. On commence déjà pour les bah sommaire il y a interview nabiso il y a l'auto analyse nabiso il y a lelo les maestros Fabregas a déjà retourne à studio pour nous préparer album il y a groupe comme on a merci pourquoi les jours tu rejoins un plateau, tu retournes pourquoi merci. Il y a un définir en haut moi na moulay na moto na bozindo nango et puis bazan a 3 jours il y a 3 semaines pardon il y a séance na studio bazala on a 3 semaines pour nous préparer album merci et puis après 3 semaines maestro Fabro a ko plier ba bagage naé pour azon na Paris ndako kende ko si les sabats finition ya merci et puis à entamé malamon on a disque naé moko o eza intitulé radar pourquoi ndeka na lobine bandeli to rezoyer to tunaye pourquoi radar o eza deuxième single naé o azo signé na album naé Light Music to Villanova et puis les 13 novembre à Lyon, Maestro Fabregas avec tout son groupe. À Lyon, on a pour nous recevoir ça tout oyo. Balinga Maestro Fabregas depuis Baya Mado, Ti, na bakilelo donc ebo gende belebo. Somba déjà billet en ligne na ba plateforme nyos o ezote kama le 13 novembre 2021 à Lyon na double mix et on a vraiment au Pesimbombo boy parce que Maestro Fabregas a Rosala wana. Merci beaucoup. Là c'était ba information à Maestro Fabregas, na sûr que ça li plaisir na Gina PMF et ça lui plaisir na Papa S et puis na Matika Songo Kaskas au Batindela Giso ba information na et pour avancer na ba information na héritier Watanabe aza toujours na Kolwezi au auto livré concert avant-hier dimanche où il est bien makasi na Kolwezi bat bazalaki wana na salle hypnose na Kolwezi bat bazalaki wana na zasir ba savora ki ba BM ba savora ki ba gombe na gombe ba yokaki pas mal de chansons au balingaki ba yokango en exclusivité na sûr que semaine où ba kozala déjà des retours pour nous préparer ce Côte d'Ivoire parce que après le Lubumbashi ba koya na Kinshasa et puis ba kokende Côte d'Ivoire na yebi que derrière la caméra tozo solo la monoko moko na Mira au balancer les biseaux et les mailles à concert et héritier Watanabe dans le Lubumbashi et puis on se retrouve tout juste après pour la continuité.
Aussi les cas, les Boston Moukeni, les cas, c'est tombé. Kababaoué. Toi, allez, nous, on va battre. Kabe ya kanyi. Nansali ndenge tondaki na nde bato basili. Era couvre-feu koki. Tokati concert. Les Boston Moukeni, les cas, c'est dans maboko. Rien à dire. Sans oublier. Voici Dibaya Kilelo. Toké na bon na biso oh Pacho Senga na longo na bana makambo nyonso Merci mama Wabitendai Eric Fourini Abidjan les 30, Abidjan les 30. Ouais. De retour sur ce plateau, nous avons sûr que beaucoup de éléments héritiers Watanabe Boss Live Motona Tembe na Lubumbashi en tout cas ndeka na lobaki et l'équipe vraiment bien makasi et puis vers ça ces eaux circuler dans les réseaux sociaux pour vers ça ce bêta millionnaire les mois au niveau donc là si batou bazo faire circuler déjà dans les réseaux sociaux et ça là vraiment bien makasi bravo l'artiste et puis bon retour na capitale pour la préparation à concert na binôme na Côte d'Ivoire. On est sous-chapitre Les Rois de la Forêt Weranson, l'artiste le plus populaire du Congo, pourquoi pas d'Afrique. Le 17 septembre, Les Rois de la Forêt à Rosalana Zénith. Zénith de Paris, au Arokendena, orchestre Mobimba, il y a les Rois de la Forêt, où il y a musique à maison mère, et puis invité, baza moi belé, puis liste invité aussi la karate. Donc, Beni Soussou, Yorobo par aux Alawana la délégation, il y a une musique à maison mère, pour nous soutenir kaka l'artiste Weranson, au temps vraiment belé, Moni était na poto vraiment ils ont les Rois de la Forêt, à Rosalawana, pour se payer ça tout au Balinga, une musique à maison mère, et pourquoi orchestre Mobimba, il y a les Rois de la Forêt, et ça là vraiment bien makasi. Et puis, les grands Mopao, Kofi Olomide, les patrons de la musique congolaise, le 21 novembre. Le 21 novembre, na New Arena. Donc, nous, Arena, à Rosalawana, pour nous recevoir ça tout au Balingara quartier latin. Et pourquoi pas Yemoko, les patrons de la musique congolaise à Rosalawana, en tout cas, va préparer déjà, sommes déjà billets parce que le 21 novembre, héroïne d'Amabé, donc sommes billets déjà. Et puis, les plateformes, nous sommes aux autres billets, Rosala vraiment servi au Salabia Makassi. Et puis, information, Moko, Tobosanagi à Maïsto Fabregas, chaque mardi et vendredi, na page Facebook, Instagram naie répétition naie ezoleka en live donc na page Facebook ya Maïso Fabregas stoppé Instagram naie pour avoir la intégralité à la répétition ezoleka ndenge nini direct na parcelle naie ou ezana ma campagne tout so bazokota te ba président vraiment ezate na zasir que to sona matika songo cascas a kopesa biso ba détail et ça vraiment bien makasi. Merci beaucoup on ezalaki ba information o ezo circuler tout en long ya artiste musicien na biso o barokende ko beta na mikili ya poto o bazangi yango mo temps ebele et puis ça là vraiment pas si ba congolais au bazara libanda au tobenga ba diaspora ba ça vraiment na nzala ya musique ya mboka na bango ba yo kango lisusu en live en exclusivité et ça là vraiment bien makasi. Merci beaucoup to
kenemba moko na monde ya théâtre parce que tout est comme on a récemment artiste comédien Mike la Duchesse oyo apelisaki moto atumbaki zamba mais continuité ya makambo yango ezo yaka parce que tout le monde a 7e bagarre auto ça la vidéo moko alobi ke yazala na lesbienne andimi na ki lesbienne et puis alobi ke abima na ebakata tala degré bateau bazo mema biso na zo baté Mike la Duchesse porto yo fongolaki tozo kende wapi et puis kanda eza makasi et puis ba diaspora bazo silika makasi pourquoi tant au fongolaki parenthèse o lisuso kangango na pardon mais il ne fallait pas demander pardon parce que Makamozolo Baizaki a dénoncé Makamoro oh yo salaka au sein nango na kala mais au longwa et zo salo siko pasi neni base mabala ba comment lingana bato ba travailler na ba groupe moko et puis mikolo bazo banate bana mike bazo banate mais oya ki ofongoli parenthèse mo oyo esunga ki bande ko na biso tout ba comédien o ba sala rango batika ba o pe ba sala bouli ya ko koma ko sala ngo batika parce que eza bien te mais yo mo so yo senga ki pardon parce que ta la place to komi et comme que 7e bagarre le big ya sala na lesbienne abima kuduna ibakata autu na kuduna video moebit ibakata to bima na et ça la bien tant tozo tout le monde a continuité à makambo c'est que tozo la suite et puis Mike la Duchesse a zotinda ba invitation déjà qu'à la trotter à zo ça la conférence de presse oyo akoyamba ba journaliste baya wana ba poser ba question vis-à-vis ba makambo ndenge et circulaki na internet batu na ye mais nga pasi nanga ezaka ke batu mingi o ba osala invité ba saka batu qui sont pour fallait bena biso batu ba qui sont contre peto ya wana ba Ken Piana ba Manick de John ba Mike Lokamba ba Frank Stema to zala vraiment wana poto tuna ba question o eza essentiel parce que batu bele ba koya wana ba koya tuna ba question o eza importante. Parce que biso tona kana to tuna bena ba question o pena eko za la tant on répondre à la question wana et révolter soumis-toi batu mususu to avancer na ba actualité. Mais ce que tozo banga ba retourner ba question mo o eko ma na actualité na yo moko na film ozo sala et tala ma lisusu parce que ba question batu ni yo et mériter ba réponse te. Pour yo moko ozo se justifier déjà na kati nango moye batu ba ya au delà yango eko zala te parce que yo moko déjà o pesa ba réponse mo eza trop froide. Ok, biso bena batababi ya mbutu ta na yebo to koti question mo tango répondre na ipsa yo internet e kotsa sumbongo ndenge to kotsa récemment et puis na okato aussi sur kotsa te pour certains bagarre alobi ke e bakata azala mwasi na ye donc ezo sala pasi makasi bando na biso ba comédien en tout cas faut qu'on changer comportement et puis pas si ezo sala bata pote puis ba fan tout ya mama Kalunga bazo kamwa comment Mike la Duchesse alobaki na yeke basi ya mabala babimaka na ba batu basala na mamba théâtre et puis mukolo ayeba na raté moi mukia ayeba na raté mais mama Kalunga a se sentaki piqué asali ba vidéo oh et puis si quand na ba fan tout balingaka et puis si pas si fort na bato ba respectaka et babi mais comment parce que ba français baloba c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire mais pourquoi ozo se sentir piqué na eloko oh yebi ge oza yango te na évité ceux qui a lagi intoxiqué na Gabriel parce que Gabriel Tissiko photo ça la recherche na évité ceux ici à Bali bien à proposé bien à préparé maman boyo ko ça bien pour le monde du théâtre mais pour l'instant aza na nuye moko mais maman Kalunga oza déjà marié parce que ba tout temps ba tala ba irsi pechanga ba loba kité ba sila ba loba kité ba misalanga Karine ya Mado loba kité ba te bele ba loba kité mais pourquoi yo marié maman Kalunga au lobby. Donc Bibi Bena c'est lui qui se sent piqué mais ça lui bien parce que ba respecter ma kasi koya ko tenir ba propos moko boye oyo et vous allez vraiment bien et puis aussi ko inciter moi si à la Duchesse aussi on a vraiment et ça lui bien na osenga prochainement makambo so que salami boye en tout cas et que ndenge to memi oyo te de père que ezala batiraima moko et kokota na kati ko sala vraiment bien et puis si j'ai autre ligne to clore nango eza Manick de John auta ko sala vidéo moko alobaki Karine Mokonzi aya na ye na F victime mais mbutu ekoti ebendi makelele comment yo ko loba ya alors que ye afinga déjà loba ceci c'est là. Bon, il a se justifié qui par rapport à propos naïe, alors qu'il faut ya parce que bateau bazo sala musala na ba sala ngo bien tellement ba sala na flatterie et donc c'est ba combattant na ba combattante ba faire pousser les sous artistes pour et ça la bien makasi et puis batou batinde la biso question ya Inosbi o ba to yamba pa Joe Star Bangato o na PCP TV na ngai auto yamba Inosbi c'est dimanche à Tunier question ya makambo ya Aigle nde ba boma na lance réponse wana fallait qu'il pense à te qu'un des bons parce que un d'abord aigle bombaré na lance
pour y place avant de la radio betaka lance et ici la puissance est comme toute place yazati. Donc malheureusement ene na biso to Joey Banga to star question on a vraiment qui vraiment de perte et puis tant où il y a à répondre au PC vraiment tant OK il fallait ba sous question ya yango ba na ba circonstance wana na linga ba Ken Pia na ba Frank Stema ba Mike Lokamba pour la circonstance wana pena au mona ke lobby nango mission tango esili ba ye nango na ba débat. Mais il y a un débat parce que sous question ezalaki wana fallait ko kota kota bon na ebité au boyaki na yo ko kota est-ce que au lingaki te pelisa moto bon wana za idée na yo parce que yonde walaki auteur ya émission mais d'après ngane na talaki yango na comprendre que comment qui vraiment te par rapport à réflexion parce que mutu tangu aborder makambo yake aigle na bomaki aigle so ibe na sali yango etali nani mais fallait oyo bisaki que il y a un artiste oyo azomi benga pour l'instant aigle mais yo tango obomi aigle na lance o imaginer ni o tenga na bomaka katika na bomananko siko est-ce que aigle ba bomaka na lance on ngoyo kasko ya ngalo banini poto comprendre artiste à réfléchir nini mais au tikité artiste à réfléchir yo kene ka tout droit on dit bon aller presser minute si lagi mais malheureusement yo ana une heure na comprendre te bokata question bon mbango point il fallait beno pesa étant à se défendre maintenant abundana nenge ba R moso ba yembie na biwa ne pas PM akapena ke so atuni question abundani a Suisse pe mutu mais on dirait ba émission bozo ya mbaye donc azole kaka inaperçu sans gaz sans plaire sans baise c'est loco donc nazo baté bana inango nazo baté biso to landaka lokolo ina to tika na biso to zaka na YouTube on ne sait jamais. Merci beaucoup c'était avec réel plaisir ya Rosana Bino na que ça dit plaisir na batu tout balandi de longue jambe bo s'abonner massivement na Ronsi News TV ou eza chaîne ya temps réel parce que toyaka so ligamba lo bezali et puis so ligamba lo bezate inutile toya parce que merci beaucoup derrière la caméra Amira, merci aussi na abonné tout beau s'abonner beau partager beau liker beau ça la nyonso oyo kozala bolamu pour na Ronsi News de père que ba abonné ba mataba comme belé information et ça sera vraiment ce qu'on éparpillé que ce to bois que leur mobo ekei prendre ba 100 000 vies ba 200 000 vies et aux ala plaisir ba tout au botal rabiso et puis pourquoi pas plaisir ya ba abonné na biso fidèle au bazala wana bazana rester scotché bazana ba hôtel la masolezo ko mamande ni mais quant à moi, on sentir déjà que Jésus kende bien parce que ils ont promettre tout peut s'en attend bah comprendre pendant que musala auto ça les musala mo hasard les musala mo wele ka inapercité et tika plan na mitwa batu parce que prévané bah analyse mingi to sala awa bat ba iba on a ba chaîne ba sala kuna mais na ba façon na bango mais début nango elaksa ke bazwa kinde awa mais atepe kiye et pesi so makamu metant bo sala bongo kondima pesa nango cherté kondima zalaka ko encourager mutu azwa ki ide wana de père ke alota la la zo idée de père ke bino boya bozo su mbongo ça la vraiment bien makasi. Merci beaucoup derrière la caméra Mira, merci à Willy Moucheni Kodamboka bon séjour et puis Jibe Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas oyo azota la biso depuis Kinshasa et puis ya Goroti Louvozo Mami Gentika Songo Bourgeois il y a Babimboli agence Badem on a agence ya sûr pe à précision na Belgique so lingo tsapena biloko no na poto carré au carton so ya gaillard ndeni ba tsanga na conteneur et puis et vous avez na tili boso porte ndako donc agence Badem ya Babimboli venanga bo benga na numéro est affiché wana na ko transmettre bino numéro ngo et puis boutique d'habillement et frata mode ya les jeunes boss Dadi Lukombo 18e rue d'Anvers na Lyon wana na Saxe Gambetta bo ki wana bo pera forme et puis to tek en ligne donc so benga na peso numéro et frata mode Dadi Lukombo bo solana et puis à sa chaîne mo play sur la vitoko ato pe forme na États-Unis to ya pena to ki tikela ata na Belgique ata na France ata wapi o bengi Turquie so di wapi o yeto ko là vraiment forme et comme ça au goût parce que makambo ezalaka na frata mode et pas Dadi Lukombo pardon et puis kolia komela chez Jonga parce que poto et c'est fongwami to kendara wana chez Jonga to lia to mela parce que kuna ezara vraiment komela na kolia avec précision plus de 143 90 69 097 on les numéro au bokobenga pona ba appel na bino ba remarque ba makambo belé ba demande ba coller ya ba biloko tout et aux ala vraiment na numéro on a plus de 143 90 69 097 merci beaucoup na bino tout ba bolanda biso et puis merci na ba tout oyo bozo partager bozo publier et pourtant et puis bozo liker et puis bozo commenter ba émission ça la plaisir makasi on se retrouve prochainement avec numéro mosusu quant à moi je vous dis au revoir et à la prochaine.